pour changer la constitution que non président a comme on a 5 non on a 5 ans ya mandat comme on a 7 ans ils ont une importance de mon côté parce que côté qu'il a tué le voir même à 20 ans à 30 ans à 32 ans au Mobutu a sala na pouvoir à cause ça les lo pour mon côté lokolo moni biso que no toa ba yuma tondimi mais tokoye ba kiyuma na biso na 2023 tozo zela yo 2023 oye koya eya avant de kopesa nzambe na bango déjà et comme 7 ans ba pesa tokika bilan ya musala o basali ya 3 ans soki bilan izate soki cadre na to comité soki bilan izate basala nini basima nzela bakende on distraire batu mingi akia akabi mo etena mabele na Rwanda ayo kosa peuple congolais na zo kitsa mikongwa soso akei ateki mo mabele ndambu na ba Ugandais ayo yemisa ba peuple congolais ke Thompson ezo kita eye en fait de kita alo baki Thompson ezo kita oye kiti na $34 amona biso bazoba na yete Bona koyebisa ndeko Félix oyo nyonso tu azosala epa na biso ba Congolais ezambala liboso te Kabila salaki yango ya za fruit ya Kabila nde baloba keno tel père tel fils Kabila salaki yango tokokamwa te ezambala liboso te si tomesana na yango déjà tomesana na yango mais biso to telemi kaka tozozela kaka 2023 kwa yeba uzoba na biso na malamu na biso tokoma kaka date yango ya 2023 place nde tokoyebana force na ye lokola azui la police acha yango na poche komi ya ye azui armée acha yango na poche komi ya ye azui justice komi ya ye cour constitutionnelle komi ya ye parlement ba député wana ya loba keno ba député ana baza nommé biso toyebisaki ye keno ndenge ba député ana baza nommé ndenge yo pe oza nommé boza yaya na leki yo nde yaya bango nde baleki na bango parce que mutu aliboso Kabila nomaki ezalaki yo Félix après économie ba député wana na sima 2 ans ayeko balusa ye ayeko koma majorité to ebité majorité oye akomaki élection asalelaki yango wapi oye komisaki ye majorité na parlement ayeko sala ke union salité ayeko bimisa gouvernement ya ba warrior to ebité na minute oyo na gouvernement ya ba warrior ba guerrier to komi wapi na gouvernement ya ba guerrier ba warrior to komi wapi na gouvernement wana to telemi kaka to zela bango kaka na 2023 achaka dima te mutu azwaka mayele mbala misatu te me tonyokwa mituru aliboso turu mibale turu misatu me ya turu oyo omwe biso nyonso tokufa ya tikala soki te yende mutu akokufa biso totikali pona monde entier peuple nde aganyaka parce que la voix des peuples c'est la voix de Dieu tozo zela 2023 Mobutu azalaka wana Congo Mobutu papa ne Kisekedi asali na Mobutu toyembela na banzembo tina ba école na seri wana ngana na école primaire mama yembo mama ebutaka tata Mobutu envuluzi yansi na beto ya Zaire lelo Mobutu ana Congo bakunda na cimetière nini Mobutu na Congo bakunda na cimetière nini azalaki na armée moko Afrique mobimba babando banga armée ya Mobutu mais Mobutu lelo na Congo cimetière na eza wapi bana Mobutu basalaka bamoni na mutuka malamu baye babotoli bamoni na mwasi kitoko baye babotoli mwasi wana lelo sora bana Mobutu eza lolenge nini bana Mobutu baza wapi eloko wana Félix yo ekote ya yote lokolo moni biso keno toa ba yuma tondimi mais tokoyeba kiyuma na biso na 2023 tozo zela yo 2023 oye koya eya
nakanisi idépasse bambua o baliaka mituna bango esalaka malamu te avana kosimba likambo oyo ya mboka ndenge bazomema ngo bango basali 3 ans lelo tozali na suka asengaki bango bapesa biso bila oyo badirige mboka avant tokoleka babakisa nzambe na bango o bango bazomona Tshilombo aza nzambe avant tokopesa nzambe na bango 2 ans ekoma 7 ans bapesa biso bila oyo ya mosala oyo basali ya 3 ans soki bila eza te soki 4 ans na tokomi te soki bila eza te basala nini basimba nzela bakende epui na ya kosimba po ya mabele oyo nga nafukami na se nalie mabele nga moko kolo ya mabele moti ya feli afukama na se alia mabele bongo arute nzela boye aleka alongwa koto ayo komona peuple congolais po aleka akokisa 20 ans na mboko ye na pouvoir soki te akosala mosala moko te ndenge bayebisaka ye akosala kaka manda na ye ya 5 ans atika kaka na 5 ans asali eloko moko te kompani nini asaleli biso kompani ya bakasi ne oyo aye nango la Congo kompani nini asali bila nini oyo akolakisa ya peuple akitisa motema abakisela ye manda yayokaka soni te ye lukula aza na montre oyo asere na maboko ayokaka soni te ye lukula ake kosomba mituka ya 3 pine ya 4 millions de dollars donc azomona sentiment mboka eza ya ye soki mboka eza ya ye nga nalie mabele yalie mabele ndenge nga nalie yango alie mabele adouble manda asala mosala malamu soki mabele ezali na mahonga te yasala mosala malamu na Congo yatambola malamu na Congo bakombata ya lamuka bazokufa bakombata IDPS bazokufa te biso na lamuka toyaka kosangana awa tobomaka batu te tokendaka na teni ya IDPS te yo Tshilombo lukulo okomi kotinda batu bayaka koboma batu ya lamuka makila ya mwana wana kufaki ezana mtuna yo ekolinga yo matakita ekolinga yo papa piripiri ya muke eswaka Tshilombo piripiri ya muke eswaka oke na Israel na tombo ya Zezi oke koluka profesi kuna ebimira yo nga ebimite oza oke lisusu otindi batu ya FCC papa kotia makolo na mboka na ngate papa kotia makolo na mboka na ngate ya Congo kotia makolo te soki yo za muntu malamu musengo babomaki ye kaka bango batu babomaki musengo yo yaki koloba nini na gouvernement ya Mobutu biso ba Kristo salaka mars tokufaka 15 personnes na ndako ya Nzambe ya Saint Joseph yo yaka olobaka nini kuna na mboka na yo vandi na Vatican Papa Benoît XVI amoni mabe amoni pamibali na mibali bakoma kobala na salaki nini a démissionné azongisi yo ye oyo kondima mabali sikoyo muto ya zone yo kula batu Tshilombo yo lingi ko sambila pona Tshilombo olingi ko sambila pona peuple te una bisika ozali isoto yebinzambi toto yebinzambi ko tsema kolona mboka na ngate zele ba yele yo mbongo kuna keba ko tsema kolona mboka na ngate ngapene za mu Kristo
na miso ya Nzambe mokonzi azalaka te biso nyonso toza bikelemo ya Nzambe biso nyonso toza bikelemo kotia makolo na mboka na ngai te tozoyeba te aza na projet de société te yango akomi ntela parce que tout est président faut azala vraiment azala forme pas azala makasi pe azala na projet de société lelo soki tokomi bantela boye président na biso aza na projet de société te yango wana tozosenga epai na ye vraiment biso tolingi lisusu année oyo ya 2023 tolingi lisusu te mbutu ezala soki moye eza te akitisa na maleme soki moye mpe ezali amema biso na baélection ye asakite na baproblème ya bacongolais po biso toza na méchant nde totelemi awa toza na méchant makasi mpo na mboka na biso po tokomi na niveau moko donc toyebi te niveau tokomi nango esengeli kutu tokufa ya tikala ke tomona bapasi oyo biso tokomi nango na moment oyo ya mboka na biso en tout cas 2023 biso soki élection eza te ye sikoyo mpe aza te so élection eza te ye mpe aza te na Congo tokolinga te adouble mandat tokolinga mpe te topesa 7 ans biso tokolinga même tosala élection ata lelo tosala yango mpo ya lungwa bapasi oyo peut-être toluka moto aza na projet de société oyo akoki koliesa congolais oyo akoki kopesa congolais misala par rapport na ye tozomona te eloko moko te tozomona neti bebe aza profane aza mutu moko aza incapable inconscient aza mutu moko donc akoki te aza na poids ya kiprésident te yango wana tosengi epai na ye soki adémissionne na ye toza lisusu na posa na ye te tokomomona eloko ya papier génie azosala biso eloko moko te mosala na ye mpe eza te lokola azwaki pouvoir oyo ya négociation yango nde azosalela biso eloko moko te biso tolingi tozwa mutu ya malamu aza na bongo ya bien oyo ayebi korefléchir oyo ayebi komona pasi ya congolais yango nde tolingi tozwa président ya bien aliesa biso apesa biso musala constitution elongwa na 5 ans ekoma na 7 ans. Alors, vous savez, il y a des questions que pour mituna mo botu na biso etindanga na kanda donc on a pasteur Maté à kanda en tout cas en bref et ça l'a raté. Ça c'est la dictature. Oh, Chilombo alingi instauré na mboka Congo. Et na koyebisa bino peuple congolais na yo ndeko journaliste. Chilombo akatisaki lobi kuna lelo déjà deuxième jour. Akena ngambo braza. Akero senga na ndeko na yeso camarade na yeso ki collègue na ye Denis Sassou Nguesso. En tout cas na okokate. Na okokamagambo te. Il faut que je démissionne. Et j'étais quand démissionné. Le président ne démissionne pas. Et si vous démissionnez, mais le problème est que Chilombo, quand ça la biloko wanate, makamuno sozo sala na buto biso tozo yeba. Vision yo lo baka oza na vision, biso ne to na vision ya bien. To lo tandoto to mona bisikano sozo kende. Biloko wana ndeko journaliste, binot pe batuboza na libanda ya mboka bolandanga. Est-ce que ba modifier constitution? Au moins c'est quoi que ne peut pas modifier l'article 64. S'il modifie ça, à modifier l'article 64. Sinon nous le peuple congolais, nous mis en charge, nous avons le mutumoko, nous avons un article 64. Parce que makambo ya zolo ba ko modifier que comme à 7 ans. Non, wana za magui azo sala. Wana za glissement, mais l'india même peuple na distraction. On appelle ça c'est la distraction politique, aveuglement politique. Bacha biso ba kashine lobby, poto kanga minoko pour ne pas parler encore ici en République démocratique du Congo. Camarades ndeko journalistes, ça n'existe pas. Soki asali yango. Vous allez voir ce qui va se passer aujourd'hui. Au moment de l'eau,
Non, nous disons non, nous les peuples congolais, on ne peut pas modifier. Et l'on a 5 ans, c'est quand on va modifier. La démocratie est ça dans le Congo. La démocratie, il faut y avoir rôle. Il y a démocratie et l'ingi kolobani. Définition de démocratie et l'ingi kolobani. Si vous avez ce qui a l'ongoli, Makambwana est comme en 7 ans. Donc, de coach Félix Antoine Chisolombo, abomi constitution, abomi pas démocratie, pour n'a pas pays Moussoussou, n'a pas mboka Moussoussou. Constitution, on est allé balobi 5 ans. Mais il y a comme en Congo, 7 ans. Non. Nous disons non, nous les peuples congolais. Et par rapport à l'arrivée à Belgique, il y a un Belgique, Belge, Yorua. Yodem Toloba, Tala Namboka Congo. Batu oyo bakoti ko kamba mboka te. Ce n'était pas faux. Maintenant, olingo ya na mboka Congo sala nini? Yo zako yebisa biso ke tala ba Swahili role na bango. Tala ba Congo role na bango. Tala ba Ngala role na bango. Tala ba Yaka role na bango. Mais tala ba Kasaye role na bango. Role batoyo ba Kasaye bakoti ko diriger mboka te. Mais lelo baza na pouvoir. Donc ba prouver que makambo yo zako lo ba yo roi belge. Eza makambo lokuta. Nous ne pouvons pas accepter ça. Aïe, te dit, mon frère journaliste, Naza n'a pas un roi belge. Parce que ma camouna a zaro loba, et sali échec. Yem to loba ke baluba, bakasaye bakoti ko kambamboka te. Maintenant, bakso kambamboka, yeo ya tia biso, moral wana, aye bisa biso ke barozo te, awa basui, décision na yasuni. Ni na lobby. On m'a dit que ça c'est la distraction. Bango ne basona no na makamuna bangona, oya ko distraire peuple congolais basoloba, ko sala na mbongo ebele, eza lisomo. Kolia mingi, eza lisomo. Nzokande, et pas na bango basoli ya tongo midi pokwa. Mais nous souffrons sur la République démocratique du Congo. A modifier maloba na yewana. Allo asenga menana peuple kasaye. Pardon, Yarolobake, Nalobara Maloba Oyote, Bokojiko Kambamboka, mais les lobos pouvoir. En tout cas, je vous demande pardon. Mais quand à Royana Yawa, qu'est-ce que moi je fais bénéficier auprès? Il n'y a pas pour on. Dans les gars, nous avons tous des qu'on a pas passé maté à Kanda. Dans les gars, on a Makamusus. Makamu, il n'y a pas pour on. Par rapport à bateau, on s'est provoqué. La base, la ville, et puis on a des scénarios, de comment on a la base de quartier. Mais ça, c'est la dictature, monsieur le journaliste. C'est la dictature, vous savez, Moutou Azana pouvoir, Naya Kimoyibi, Azana méthode, Azana facilité. Il y a créé un groupe d'individus, Nengen Azagote Awa. Groupe d'individus. Il y a un provoqué Kabato. Nzokande, la démocratie, Mibeko Yamboka, Ezope Sanga Nikisa, Ezope Sanga pouvoir, na force. Yakoloba, soit Yako s'adhérer na parti politique on a lindi. Ngai peuple congolais, rôle nanga, ceux qui n'a voté au président, n'a voté maman ou comme député, national comme provincial. Rôle nanga Rosalanine, ton rôle naye Rosalanine. N'a pas si pouvoir, on dit pouvoir au peuple, pouvoir pour le peuple. Maintenant, on a pas si pouvoir, à Kende à l'Obelanga dans le Parlement. Mais il y a quelqu'un qui a sali na l'autre côté. Tant qu'on a reçu un liboso dans le peuple, n'a reçu pas la naïete, n'a pas de chilombo. Azana pouvoir, soit en disant, bah voter. Maintenant, tant qu'on a voté, bah proclamer président. Oui, nous sommes d'accord. Si on a zo salé le peuple congolais, biso maintenant il faut te mettre la yema boko fachi béton, ceux qui ngana zo lia bien. Nakoloba fachi béton, ceux qui bana baso tanga kelasi ya bien. Nakoloba fachi béton, dollar eza okita. Mais les locaux constat, dollar eza mata pio on dirait avion aéroport. Et les oppositions, na ma papu, pour ekende wapi. Foufou comme combien? Économie n'amboka. Non. Masangu combien batu bazoli ya biete, mabale zo kufa. Banda koneti ngawa. Regardez, un jeune comme moi, n'a pas de foutre la nangari à 10 000 francs. À mon âge. Dans quel pays, constitution lobby, sorti président, il y a commis président, il y a commis présidente, peuple congolais, il faut pas se payer là. Donc la réjouissante est ça là. Mais tout ça n'est pas parce que Fachi Beto so la biso l'autre. À quoi sert bon? Yo lelo aya go modifier non, eza modification te bazo linga go meka biso peuple congolais, eza glissement zo provoqué. Pour la modification de la constitution, nous ne pouvons pas accepter ça. Peuple congolais, tous à la bomoko. Soki lelo tilombo, libungu Toulou, azo koksa 5 ans, il y a mandat naé, il y a premier mandat,
parce que biso peuple congolais toza ba naïf ba peureux. Il faut que ça la lokola barab babanga kite babimaki balabala. Alors na inanete tikali yeoyo. Il faut biso to bima balabala to bengana ye. Trop c'est trop. Na bino bandu ba diaspora. Oyo babengi prétend arabe. Ba diaspora na bango bakitaki ko sensibiliser peuple do ba peuple no na bango. Bino pe bo fanda kunete bo ye awa. To ça la sensibilisation ndeni ya kubengana Tshilombo. Tshilombo ne mérite pas. Tshilombo abomi mboka. Tshilombo tel que Belge aza na raison totale ya que bato yo bako constater. Oui, babimi maintenant na kati ya poisa vis-à-vis ba comportement au Belge a épinglé que bato baza watu mabe bakoki kokama mboka te et tombé normal parce que ndeng azu ebonga akwega kana bizale ya mabe wana bizale ya mabe oyo Belge amonaki yango lelo Tshilombo azoko afficher ba nomination nyonso za tribal. Le Congo ezalaka ya ba Kasayen. Or Congo eza pona peuple congolais nyonso pona ba tribu tout mais ba nomination nyonso ya ye yango na sengi na peuple congolais to banga te to banga do ba intimidation o ya Tshilombo te biso to ko bengana ye biso nde to ko bengana ye to tia makati molende ya ko bengana Tshilombo aza rien Tshilombo aza mpese il faut to sala to bima balabala ya ko bengana Tshilombo trop c'est trop. Tshilombo asala ba distraction ezanga tina a distraire peuple congolais te toza naïf te toza courage toza dilt donc ndenge ezali awa biso nde tozali awa tozali ya décision na biso toza déterminé peuple congolais aza déterminé 2023 biso toza na baélection na biso soki azobanga baélection biso toza na baélection ata na papier tokokoma ata na monoko tobanda oloba bajournaliste bazotambola bovote na fayulu si baosisa conclusion tozobanga élection te aodistraire bato mingi akia akabi mo ete na mabele na Rwanda ayo kosa peuple congolais nazokitisa mikongo ya soso akei ateki mwa mabele ndambu na baugandais aye ayo oyebisa bapeuple congolais ke Thomson ezokita alobaki Thomson ezokita oyo ekiti na $34 amona biso bazoba na ye te ye kuta azali ne mayele te azalaka koteka bagato na ye mais biso toteka masango na fufu toza deya mayele tobokola bana na biso na koteka soki aza mayele te atuna mama na ye alakisa ye mboko ndenge ezali soki ayebi mboka oyo te atuna bakoko na ye bayebisa ye alobi aza mulubati akeye na Kasai bapese pouvoir bapese deuxième mandat kaka becha kwei malade ya ndeke epa Kabila akeye bapese pouvoir akwei malade ya ndeke président ndenge nini toyebise boye azala kimia azala jite te peuple congolais baza déterminé soki amoni ke azokoka te adémissionné bango mo bata union sacrée balobi sur 10 Tshilombo azwi union sacrée azwi 4 seke ntango bazwi 4 6 wana eza peuple congolais au moins teke bango baza eloko te basala na bango eloko te na Moïse ayaki kuna na Bemba ayaki kuna na Basi Lukwebo na Mboso baosala eloko te Tshilombo osala eloko te musala na yo kotambola na avion bana baolela batata baolela bamama baolela osala eloko te musala na yo kaka bavoyage obomi bekole état de siège otyaki wana eza kokufa social eza kokufa siko eloko nini yo osala o peuple congolais kondima yo ata inane etikali na yo olobokisela biso carton Thomson na $10 tokovote yo te ata olobokisa kola masango na 500 tokovote yo te yo na motema na biso oza te yo ozobangisa lamuka yo okolokanga bamilitaire lamuka ozobanga mpo na 4% na yo wana ozwi kobanga lamuka te tokende élection biso tolobi tokende kaka na nzela moko toboyi na biso guerre biso toboyi guerre tolingi élection soko olingi tosala guerre tokobenga barisi baya biso tozokoapuye barisi peuple congolais tozokoapuye risi po biso tozonyokama baya totala bapolisier na yo balataka batene nzuluka etoboka totala soki
kobuna Russie. Biso tozo prier ici. Peuple congolais a prier Russie akita awa. Peuple congolais. Tozo souffrir mingi. O comme si biso lokola ba esclave. Lokola mboka na biso te. Kokanga kanga bana mibali. Kokanga kanga batu. Bateka biloko bengani. Yo liaka bien. O kana kodefa ba mbongo. Na montant de 8 milliards au défi. Au salib sur le côté, compagnie ezate, nous avons au défi. On a pas voyage na yo. Ils ont OK maintenant banzala. Yo tina ba policier na yo. Ba ko begana ba maman, ba kanga biloko ba maman, ba kanga ba jeune fille, ba kanga ba jeune garçon. Bana na biso ba comme lokola ba Rwandais, bana na biso ba comme lokola ba Ougandais. Soki mutayibi téléphone yo le baza muyibi. Caméra yiba ki mbongo belé. Azawa. À propos du changement de la constitution, ils ont le rôle selon la constitution, ils ont le rôle syllabis, ou soit le rôle de la Bible. Pour changer la constitution, le président a comme 5 ans, il mandat comme 7 ans. Ils ont une importance de mon côté. Parce que qu'il a tué le mot, voire même à 20 ans, à 30 ans, à 32 ans, au Mobutu a salé le pouvoir. À cause de l'elo comme côté. Les premiers libéraux, ils ont volonté politique. Pour Mboka ou Ebunga, ils ont volonté politique. Ils ont été changer la constitution, tout bandela sous à 0, ils ont une importance de mon côté. Et pas dans la rôle baboué. Ceux qui aussi ma constitution. Ceux qui ont lobby, ils ont 3 systèmes. Pour changer la constitution, pour modifier la constitution, ils ont balé. Ceux qui ont lobby parfois, pas modifier, pas toucher parfois, à quelques points où ils ont taillé sur mesure. On n'a pas d'accord. Mais pour changer la constitution, ils sont à 0. Et pas impossible. Là, tu vois, RFI, même contexte où il y a des lots pour remettre les changements de la constitution. Na Tunisie, pas question il y a changement de la constitution. Pour le mandat de Kabila, il y a Félix, il y a 7 ans et aussi Maté. Tu vas réduire voire même atteindre à 4 ans ou 3 ans. Parce que au moins les politiciens na biso ba kozala na rigueur makati. Parce que so ba bikeno to ko ba kena na 7 ans a revendre na bikeno en avant na ngala sa eloko moko te pona bikeno ba redoubler maintenant na 7 ans et ça la maté. Ba réduire en comme na 4 ans. Na 4 ans. En plus, na za ko globaliser loko ya élection ya 2023. Na 2023 nenye kadima lobaki na Washington a lobby élection pourcentage de Rosala publié vote donc bureau par vote. Ce qui Kadima a lobby a insisté à Bika Keno, mais ma biso l'élection en 2023. En tout cas, Kadima s'est préparé. Toujours landa mamonabi, toujours landa batunabi non théâtre no sala, biso peuple congolais, to bana ko s'occuper na mamoya politique. Mais désormais le lo biso na ba ajoute to komi nango, to komi landa ma politique. To bi Keno Kadima aza fruit ya IDPS. Voire même dans la jour on a na base na bango na matete na somida parce que bani babi Félix na minute aza na constitution aza na sénat aza na assemblée nationale aza na cour constitutionnelle aza na président sénat aza maboko na ye siko yebisanga biso na minute to ken élection na 2023 kana Kadima et aussi Maté biso voire même atteindre ken na Kadima na 2023 tu le marotika la robima te dégradant et honté. Bana Congo, oye! Ndana Zoya Bisayo, nous le peuple congolais, nous allons appliquer l'article 64 de la Constitution. Voilà preuve. Oyondeko Félix, Aza président Nagota la boy. Mais na mitama na biso to ebiete, Aza président te Aza Moyi. Nagota la boy. Nambaka, même na Bamindele. Bazoloba, la RDC est dirigée par Félix Antoine Tshisekedi Chilo. C'est comme ça. C'est lui, le président. Mais na mitema na biso, to yebi te pouvoir azana ngo, eza ya kingaka, ya king. Mutu azo dirige mboka oyo ezali Rwanda. Mutu azo dirige mboka oyo ba Uganda. Ba Burundi. Ba Tanzanie. Qui dirige nos pays ou notre pays. C'est pourquoi ton
kolukaka investisseur ezali premier ministre mais ya komona na mboka ya Congo premier ministre Chilombo président de la République Joseph Kabila poto tshaka voyager rapport azokende kopesa na kinga kate Joseph Kabila bana Congo oye mais tokoloba eloko mususu ya koloba ete ya Etienne Tshisekedi je me souviens encore alobaki eloko yo si Joseph Kabila Kanambe n'organise pas les élections en République démocratique du Congo, wana bino bana Congo, peuple IDPS, peuple congolais, ba combattant, boebete pouvoir de tikali nanze. Bana Congo, elingi koloba nini? Pouvoir tango tikali nanzela, tokobima nanzela, nous allons appliquer article 64. Ndena zoe bisabino. Élection kozala na 2023. Élection kozala te. Hiyo. Siko tango élection kozala te. Lokola tatoyo. Azo viole mibeko ya mboka. Tatoyo. Azo viole. Goko sa peuple. Ko modifier ma constitution. Esengeli to appliquer article 64 to sala nini to bengana ye. Biso nyonso to koma ba roulage nanze. Po mibeko wana lobby. Il faut faire un chèque à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et baso violer mibeko yamboko. Peuple congolais, est-ce que vous comprenez nga? Vous sosola? Vous comprendre? Ndena ebisaki bino pouvoir eza na tourbillon. Ça je vous assure. Pouvoir eza na tourbillon. Martin Fayulu ye wana zoken. Lobi azalaki na 45 ans. Mais le lot to komi na 2022 a komi na 46 ans. Muzito azalaki na 18 ans. Tango a komi na 2022 a komi na 20 combien? Na 19 ans. Et bongo yo mitala ozalaka na 12 ans. Awo komi na 13 ans. Ozokende tozo zonga. Ndena kopesa yo teme. Touti wapi? Tozokende wapi pe tokomi wa? Parce que sika touti minyoko na minyoko. Nzala ne senanza. Mena toza wapi? Kala ingangu. Kala ingangu. Dongolo miso. Bemba za muyibi. Po kota na union sacrée. Katumbi aza moyibi. Po kota na union sacrée. Union sacrée yo. Ezalaka union secret. Mais le loba tchelo kolo libanda ekomi union bololo. Bitumbate. Tango ekomi union bololo, mais omata, okita, lokola kombo ekota deja wa. Omata okita, ozalika ka na élection, omata okita, o soutenir candidature ya IDPS. Bana Congo oye. Nazo pesa explication mususu. Plateforme mokote ekende ke kocha candidature na seni. Plateforme mon côté. Il a personne yo seza na pouvoir. Mutakenda iko soutenir yango. Ezali Vital Kamerhe na iye nini? Iye ni sena ye. Deba bimisa mokonzi. Awa lokola Katumbi. Yobemba mokonzi awa. Na 2023 bako yamba candidature na bino na seni. Bana Congo oye. C'est pourquoi Martin Fayulu na muzitu balobi Martin Fayulu SID bago cha candidature na lolenge na ba Martin Fayulu soki yende candidat soki akoluka mutu wana etaliye abimisa ba député nationaux comme provinciaux. Bana Congo oye tokepe na nouvelle là c'est de même nouvelle là ko chape candidature na lolenge na ye bana seni bago swala mukate bakozwa nde parti politique na yango na sima soki baye balobi o makambo ekomi boye bo comprendre soki ekomi boye nde sikoyo lamuka basangani esika mo tango bakosangana nde bakobeta mulolo balobi Fayulu candidat to musituka me mutu na mutu a voté député na ye. Bana Congo oye